Bokono babuka buka bosili na ekolo Congo démocratique elobi OMS bayi ARCC commission indimaka suka na bokono na Afrika basakoli yango na visioconférence esangisaki mokambi ya OMS na bapesi misolo lokola Moi Nigeria Aliko Dangote na Moi Amerika Bill Gates. Mwana mboka moko ya ekolo Congo démocratique asalaka bokila na kobuka mibeko akatelami mibu tuku misato mia boloko na Congo Brazzaville po abomaki banzoku na park ya Nwabalendoki. Asambisamaka na tribunal ya Weso na lasanga na makambo mingi lokola kosangana na bato mabe pe koluka kosilisa nyama ezali na likama ya kolimwa. Mulongani wa Donald Trump azwaki maluba na convention ya ba républicain yambo na maponami ma le 3 novembre lokola ye secrétaire d'état Mike Pompeo pe asengaki bana ya Amerika kopona Donald Trump pona mbala ya mibale ba républicain babandaki convention lundi sima na eye ya ba démocrate mposo moleki. Laurent Gbagbo mokonzi ya kala ya Côte d'Ivoire akoki lisusu te soki moke kopesa nkombo na ye na maponami ekati misala mia bosembo mia mboka na ye na kondima mokano mwa CENI Commission électorale nationale indépendante eyano epesani nanu te na bosenga ya bayi Guillaume Soro na Blegude baye bazali kozela. Nzokande États-Unis esengi bolukiluki bwa solo pona bato bakufaki na botelemeli bupesi nkombo ya président Alassane Ouattara pona kuluka kukamba ekolo mbala misatu.